Mbote bonjour balandi ya le minute de Noélie ngena pesi bino mbote mingi bandeko balandi ba nyonso ba s'abonner vraiment massivement à notre chaîne moko la chaîne idéale babi chaîne yo chaîne ya kakana ba nouveauté chaîne so balali balamuki batie bino makambo asika dans makambo ba yiba chaîne mususu ya YouTube esala kate yango chaîne esala ka Carrefour des Stars yo non babi to comparant on la chaîne ya botika complexe ko babi on ne chante pas l'équipe qui gagne baloba sundengeni na ngwana viena jiba lobi et s'appelle le côté ça veut dire surtout l'équipe no s'appelle le côté veut dire s'appelle le côté pour toujours les cabines ka toujours vieux passer les cambo mobile à pembe ya maman Lili et s'appelle le côté na buzengo s'appelle le côté veut dire Fatou mais s'appelle le côté mapuya Moïse s'appelle le côté veut dire to l'équipe bango na nyonso cheno yo bande ko balandi na yo biteno lisola ba kuluna témoignage d'un kuluna veut dire ndeko nangai bana kin bana poto bana Brazza partout dans le monde veut dire Afrique du Sud Angola Nairobi bandeko nyonso balandaka biso esala nga kitoko makasi tanga bandeko na biso ya Nairobi babengaka biso babi Noélie en tout cas lo ba bien en tout cas nga pe na linga bino bona sepela na bino makasi en tout cas bo continuer ko benga ndeko na bino mwana bino bo pesa ka toujours ba témoignage ya obetela ne bino nga za nga servante na bino simple instrument à pas marara so pesinga témoignage de moninga na yalo muki na beti pe témoignage nga bande ko balandi to bete témoignage d'un kuluna na Congo so sila te bande ko na yango pesi biso kanda to sali info lingala to base na biso mingi to bande ko ya na bakaba kuluna yo pas moyen bande ko balandi sans plus tarder to côte d'analyse na biso to côte na témoignage na biso quand na lo baka témoignage nga na ko beta azanga ba témoignage na ngate izaka mutunde apesinga témoignage na beta pe beta témoignage ngo des fois na sombra des fois ba ko pesanga donc boluka na bino te ngai na sala formation ki mutu lokwa mutu mona tourner théâtre nga na sala jamais théâtre en tout cas be émotion na o bato théâtre basana ngo nga sala nga ngote est-ce que bino ba esi bino mutu to zaka émotionné non ngata obisinga ke mutu mo akufi kuna na zana émotionné te izandenge nanga non ça va normal ndeko balandi en tout cas kuluna na mboko ezo silate kuluna na mboko ezo silate sans plus tard to kotina liso na biso ezaka papa moko na mama babala na babota mwana bango moko ya mobali kati kote ya bana na basi ya na bo to tika on akoti babota mwana bango moko ya mobali papa na mama ba ini pe na vie pe ya malonga penza te vika normal tozu to li tozu te to lali en fait na vie na ba ko ka pe ko futela mwa na bango minerval ba futela mwa na mobali taka mwa fils unique donc ba lengela ka effort ba futela ki minerval chez bango en tout cas na mwa mukie o ba parents bazwa ka banda pe ko gâter mwa na bango bien en fait pour avenir na ye lobby ezala malamu avenir na ye lobby plutôt ezala malamu bandeko mwana okenga kenda classe akota na bekiri akota na akoma na ya benga ke président la ye akoma président asala nation na ye asala mboka na ye asala mokili na ye panoma ye président apena batu na ye apena ba ministre na ye ana gouvernement na ye oya tambusaka oya kambaka menandaku abimakane mwa malamu libanda boye grand yanke kulu na so bokute na buto en tout cas ako épargner to kufa so kufite folia soso mais na Palestine batu bayeba na bango te ba parents bayeba na bango te parce que na ndaku na bango banda ko vanda pena ba cousin na ba cousine na ye ba cousine pe bayeba na bango te kende ko na bango mobala za kulu na ndenga kenda classe bongo ya des fois kenda na classe des fois pas kenda na classe te pour asane kulu na kenda ko vanda ba base comme na ba diamba blo moya bongo ba parents bando continuer toujours ko futa minerval sans les savoir que moi naza kulu na bande ko balandi les témoignages de Noélie Yenge na ebisa bino ba témoignages za na ngo ya ngate donc na posa ko tshelo ngia mawate po ngate mte komela kingai menga na obetela bino kaka bande ko na ngai poto changer te betela bino ba témoignages po ba o ba sala makamba boye en tout cas ba suka na ngondenge za la mabe
to chance to bongo la mitema to ba que jeunesse congolaise en tout cas ezokende mabe makasi bino nde boza ba gouverneur à lobby biso plutôt to ba gouverneur à lobby basa ba ministre pona bana basi ba député ba mama biso nde toza batu o to ko régner na mboka o lobby na likamako kwa na ba jeune likamako kamo bande ko kande balobaka ba jeune pena ba lingi na moko via kuluna ba jeune garçon ba jeune fille en fait ba jeune garçon de to lobela a mingi ba lingi na moko via kuluna de comme bali au grand kuluna do veut dire ba benga ke président ba benga la sco président bana ba terme na benga président ba muzo de me de président on a parlé à changer le langage na libanda pe a changer langila na parlé so ka ba président a benga pena président da yeba ka président donc mwana beba chaka badringa ko sakana te beba tongo ba parents ba yeba na bango te taka ba parents bazaka papa kenda musala mama bimaka na ye musupe boko sala 2 jours botika pe okuta na papa na mama te veut dire mama bimi na ye papa pakine musala musuyo kenda no classe oye okuta mama de alala ki soit mama ye kokuta de jour la li soit mama pa ye okuta na pe yote koza pe na mwanda ko mwa munene mama ebika ke musuza na ndako ape mwa mobali actuellement ana Congo ba contrôler penza ba mibali te ba sera rende trop bana basi msumera ko bati anika na kwena baninga na eme ok na kwa wana mwana de azaki musika awosala opération bande kukande mwana bafutela kimini avala kinda classe kinda peka ko yiba kinda ko kwata akinda ko botola kinda ko kata kinda ko zokisa kinda ko kata machete kinda ko papa donc crime pena ba crime za pena base na ya ba criminel bande ko balandi et ya ko arriver ki mam papa na bango batindi imitation ka ndenge ezalaka musala babite yo olongwe na Congo okomosala na ba province batika likana mama na bango mwana pa demere kutu kikulu na ye makasi pour musu ba père ndi ba sera ba mabana tant papa ki ine mwana Yesu supplie pire akomisu grand kulu na ya osakana te akompena musu pena pe o mama te biso to na retraite na église oyo sambela rata ye ko ta retraite ok na retraite akikulu na bango o mama te biso to za boye o te ngana o ya te o azokosa ka mama na bango te mama bota pe ka mwana moko ya mobali makamnyo so mwana na lobaka mama na yoka parce que aza fils unique na ye bande ko balandi bafandaka na bango ka mwana na mobali pa demerane kana kikuluna na ye grand kuluna soka kuteno na nzela na lobi donc soka kuteno na nzela akobiki sote okufa kato pota ya sakanati bande ko ndeka balbaka na 9 jours zaka ya moyibi jour moko zala ya propriétaire bato yo na mokili vedi mututu bayiba kite mokili mutu nyoso azaka mutu akoyiba te mutu to aka mutu akoboma te na mbeli mutu to aka mutu ya kokwata mbongo te parce que kota azwaka mbongo na ye yo yebi te ka ndenge ezala na kimoyibi na butu moko bokaba sangani ka nde basanganaka baketema na kwe mpo bango bataka na babase eki batemi na base na bango vedi baozelaka bamingamba na bango baleka babotola bango bambongo basimbisaki jeune fille mo bape ya kitoka bande ya koleka baya bamoni babite ya jeune fille wana pena na aspect na ye na saki ya memi ntuka jeune fille wana mbongo eza na kati ya god wana jeune fille ali na colie colie oyo bana basi balataka vedi ali na colie na babiloko matoyi ya bamadame babiloko matoyi ya kala bamere bayebi yango ti babiloko matoyi ya bamadame wana banor wana jeune fille alataki colie na ye na babiloko matoyi na ye mike ya bamadame alataki mpena linete wana obenganaka na Pascal Morabito vedi nga abetaka histoire ndeka bapeseli nga na osita na biloko oyo mwana mwasi azalaki nango selon histoire selon témoignage donc azalaki mpe na Pascal Morabito na misu parce que eza linete moko ya chia bana kini bana poto balataka bien moto okoya mimi alema ayebi yango ma lili masi ayebi linete wana babenga yango Pascal Morabito ayebi mpe collier veut dire ayebi mpe madame eza biloko matoyi moko boye ba madame balataka na babaki ya ba dame ba pierre noir wana biso to benga ngo des fois dame donc moi mwasi alataki bijou na nzoto na ye mobimba azalaki pe na bijou na nzoto na ye bandiko balandi to bayala na bamoni
oh na musika ka aspect banda ko bimisa toka bana kini bana poto ba kulu na miyibi ba yebaka or. Là je vous dis la vérité, kulu na sokola ti manzanza Orlando te. Vedi baza batumo ba timba ba yebike o muto la ti yi manzanza. Ba yebaka pena sola dollar. Soka na dollar na saki ba yoka lusaki no pena sola dollar. Na ebite so ba petso ba komo ibana kisi vedi na ba ngakutu kotanga ba kombo na bango apa ba katanga kingolo bi pardon vedi bango ba komo ba pena sola dollar to zo na liso na biso bango ba yebaka sola dollar ba yebaka sola ba yebaka sola nyoso. Deka ezala opération na bango sali abengi mama so na mama sala pa de telema pesa biloko lati mama sala ngoli Chanel apesi bon pesa biloko matoi mama sabite biloko matoi ti bozwa ka Chanel yo biso tolo ba yo siama petit mbata tia to benga général to benga président po bango ba na ba président ba na général ba pena ba député ba na gouvernement na bango nde bazana ba créer pena nation ba na gouvernement na bango pena ba gouverneur moi maman na o benga fils unique wana ya bato maman na inda yaki loka président na bango babenge benga président ta petit to zo siamela biso yo siama yo asengo biloko siama yo ebibiso te to catholique ti pesa biloko lati mama sa peka résistance te na pesi bino chaînette na pesi bino saki me blo amatoi te yo biso to sengo blo amatoi yo lingolongola te longola blo amatoi bilo amatoi te blo amatoi na opesa te pesa biloko matoi na opesa te pesa biloko matoi na opesa te oh mama yo ba sengo biloko matoi boya bana rapida leader abimi leader ba bisu bande ko bandi mo mbala na selon témoignage de ka ba pesa linga bi mo mbala na kitoko ya kosakana te leader pena bimi pena leader abimi asi me yo ba sengo biloko matoi opiate longa blo mato cha mama sabi na pesa blo amato ite na pesi bino mbongo tuna zaki na sek na est-ce que si bo contrôler ça kana we belo za na kati na pesa bino bozwa chaînette na pesi bino mbongo bino bozwa kwa insister na pesi bino pesa ki ngona banda ko boya o pesa bino na blo amato inde na longola te vedi baya bache yo biso yo banga machine na biso te pesa blo amato bi abi blo amato na longola te bango ba siamela bango te suko ba kama ba to vanda kia ba to zo opérer ba to iba ba to to kwata ba to to kwata ba zo siama te yo lingo siama yo mwana mwasi po mukielo kola so na bina buko buka yo longa blo mato benye ye mama sabina longo la bilo kama tuite blo mato ina opiate botika kana kende dia bozui sac bozui chaînette bozui linette en tout cas blo kama to inde na ko pesa te général akamwe abi président yo lobate ta petit ton ancien mais biso yo siama ba kin bala poto yana terme mo na balo baba yankero ba yo soki soki olo bane alo bano likambo sala te benga ngoko siama yo babi mo mo sana osiamela biso yo siamelanga yo pelizali jeti katelanga ekingo kate matoyi wana asuko yo la boyo posa biso bilo matoyi meto katolitoi adego netika na film machezi ndenge ka pia akataka nani akataka na buyo sambela kati ebi komba muto na te bakataka litoi na bible na busenga yakataka muto alite babi yo siama pesa moi mosa bibo kata na bino litoi mais eloko litoi nde na kopesa te en tout cas na kopesa te ne na kopia te eloko litoi na nga na kopia te oda na pesi bino koki botika nga na kindi bana kindi bana poto baveli deba bakuna deba ya kosakana te mama na deba moko azalaki wana azalaki sukulu kwa mo mutu bakwiti pena wana pena ya mela ata 1 litre agene ata 5 litres kutu 1 litre kumukie apena mutu bakwiti pena alala ya hotelema ebi te sona telema na bwiza ngona telema na sa ngo foma mutu ndenga zala vedi ye azala bia babenga ke sommeil pongi
Ça veut dire sommeil pongiga et sommeil excusez sommeil debout hein. Bana kin bana poto bana braza veut dire comme bonne za sommeil debout. Sommeil debout quand on na wala la ndenge baninga ba boto la lilora litoyi moi ça na bo c'est lo litoyi siko sommeil debout quand petit. Yo ba e biso pese lo amato yo boya. Poussa litoya. Moi ça na bi o simba litoyi na ngata ozwelo amato ina ngati. Petit. Pese lo alitoyi. Alors voilà le. Pese lo alitoyi. Akei. Tala muki petit o belo alitoyi. Pese vous olé blo mato ya vuzola bando balandi ta ba vuzoli mwana mwasa blo mato ya vuzola ba vuzoli to imo ba vuzoli pe mato ya mi bale ba kumunda bazaka misi mwasa bien bo zublo mato inanga. OK, ça va, merci. Je veux dire bateki chaînette bateki lunettes o ba benga Pascal Morabito bateki kaboli mbongo bazwi biloko ya mwana mwasi wana bandeti ba identité na ba carte d'identité na ba bwaki bandeko balandi bato bazala sans pitié bato ba kaka bandoki bwaki na bango ba biloko ya mwana mwasi wana ba identité passeport na ye ba biloko belé zaki na carte wana. C'est comme si selon histoire ndeti ya pe étudiante ba bwaki ba note na ekandingi zalaka batikali sikoyo na eloko alitoyi. Loko litoyo ya banda ko boya kolongola banda bakenda koteka loko litoyo na loko to eteka makate loko litoyo madame izala cher mais ba mama o bateka kana gambila bato basumba chaînette bato bazaka sokoleka ka mwana yanga na bijou ba mère wana des fois batinda pe bana bato na posa moyibi so kotika ka mwana yanga na bijou mwana yaka na bijou bake mwana yaka na bijou so balakisi bango ka madame wana eza cher oze qualité kosoma bayoka na ka prité moi mobala président habite ngana ozonga nango chez biso veut dire ngana chabino parti alors oyo na pela ngo mère na biso na yebise kaka tala kaka ndenge ka na yebika nde na yebisa mère na ba mère musana na biso to bando sala po mère ayebike ya mo pe na kitaka nange ba na kobuka na mabanga nanga na ba mère na sombi ngo mère mo wala ko ta banda ko teka ngonde atekelinga na sombi baya ndima bibo ça va tellement peso teka manango te en tout cas yo kene ngo na palais tsabiso ka partir là ndeka ezalaka to mela mo agende ba bakipana bango te ba pe prix eloko te ba pe valeur eloko te maman pe mobala kina pa bango mama tala banda ko teka popa na bango a changer langage akoma bina langage abana parler mama l'autre na kitaki flef to na ute classe babanda ko teka eloko alitoyi en tout cas na teke moi bilo na nga zaki na ngwana kanele zaka pesinga en fait ye abanda be kena pe ko buka mabanga ne bala bia na buki mo mabanga na nga mère wana futinga mbongo na bite na sombelo te loko opo na babisenga kiza or sali samba loko ya yebi orte ma banga te mère na bango te ma muta kala bi o mais oza or babenga ngo madame elle walito ya madame ça peut cher est-ce que sombongo mama na sombi yango tuna ta masa nga beka masa banga kuna ote mère to zakina yepe na sombi ya sombi na sombi mama mère pasala ninte alatian mère alati ele walito ya bimi mère pas lui andimi a moi na elie cadeau moi na sommelier eloko moi na mobali moi na ya mobali ya liboso pe asuka veut dire fils unique na a sommelier quelque chose moi ya boya ezate azuit mais maman bato avazwa eloko lito wana a tuna ki pena ba question e singeli moi na insister ki asombi yango abimiseli pe ba témoin maman pe alati eloko lito wana premier jour alati abimi na pe ndeza na poka ka ndeza roye moi fatigue salier alali na bilo amatoi. OK, eloko litoyi wana balala na ngote. Bandeko balandi eloko litoyi na kombo nango balala na ngote. Soko lali nango veut dire roti kala ka sukolongola ngote na vie na yo. Bandeko balandi. Mama lali na eloko litoyi. Na tongo nango va ke sokola bite na bosena eloko litoyi nanga ya tsaka na longola ngo. Écoutez, bébé, on a ngote mais quand dengue ça va maman, il faut se on appelle le qualité il faut se coller bien.
Maman qui a longo eloko alito ezo longwati. Film Nigeria koza maman eloko alito ezo longwati. Maman ça eloko alito ezo longwati. Azo koza eloko alito ezo longwati. Eloko alito ezo longwati. Eloko alito ezo longwati. Maman banda côté na chambre eloko alito longwati bengi bana ne oh vanda na bona ndako bana ndeko na oh Mireille Francine Fulani oui na hôtel nga likambo no somona oza mystique eloko alito o na lata ki yango mais je okuta yaka nango na meka yango pe na longola kango na tongo to na bima na lati yango na lali nango lelo na tongo na ngake soko na lobi na longola ngo mais eloko alito ezo longwa te pona nini babi ah mama est-ce que eloko alito koza nga pena ko longa alito ya mama penze banda ba eloko eloko alito yo pena bano zakana na ba mesatons ozaki kala bano eloko alito na contre-cœur eloko alito ezo longwa te mama tayo moko bolongola ngelo alito yo ba ndi ko bende eloko alito ezo longwa te basala bwelo ka babengi mutu akele boke benga ye bo benga papicho ye mutu ile ngelo ka litoyo abengi papicho akoma kata ko mama nini ka ko mama pe mama mutoza na eloko litoyo sombela kinga yezo longwa te mama eloko litoyo kendo longwa te biso to longola ngo mutu pana yeke longwa te abe pana ngezo longwa te babenza eloko litoyo mama Christine je vous dis eloko litoyo ezo longwa te eloko litoyo ekangami mama lokwa masonzo kosa sonzo kutanga ni bakata kaza na Gillette mais eloko alito yeboyi ezolongwa te bande ko balandi batu batondi na lupangu eloko alito ezolongwa te ndenga na teloko alito ibwe na ofungola ka vis ana bende to bada ofungola vis efunga mate obenda ebenda na te siko bakata litoyi to basala nini batu batondi na lupangu plein mon bala serré assez rappeler na maloba mona mosana ese bango ndoko ebise bango bolongola eloko alito inanga te bozo na bino chaînette bozo na bino Pascal Morabit bozo na bino saki nanga mais eloko alito inanga bolongola te mwana mbala bandi kolela mama mama batuni nini mama toka bandeko balandi ko mina suka ya témoignage na biso comme conseil bandeko mibali eloko tu bayibaka te moto boyiba na butu bato bazaka na tetitesi ya kolongola biloko na bango des fois botikaka na mokili oyo toyebani bilongi me boyebani mitema te mutu mosusu ozomona ana mbongo alati eloko mwa boye mosu eloko wana bapesa yango directement na deuxième monde na 8e 3e 4e monde kande place bakenda kozwela ngo biso tozala na biso te soko yo yebe eloko nini te mwana mwasi wana asala mwana mobali papa mama wana asala po akoma na eloko wana yo oza na posaka obotola yango oyebi te eloko ozobotola lelo lobi komemela oni na vie point d'interrogation en tout cas comme conseil yo mto yiba yo mto tika te na kikulu na kimoyibi ko kuataka biloko bato en tout cas mokolo ko kwata ya mami wata okotuna mwana mobali ondenge lelo ka litoyi na litoyi ya mama na bango ezolongwa te mbote na ngana balandi na biso nyonso betu balandaka nueli yenga en tout cas kimoyibi eza mabe en tout cas et ça appelle côté ce côté qui maille et ça appelle côté ce buki mabanga la carrière et ça appelle côté ce ko ciré sapato et ça appelle côté ce ko communo chayer et longolo pelo côté veut dire to changer comportement jeune congolais jeune congolaise binonde bossa à venir à lobby en tout cas bakulu na to na posa na binote en tout cas balobi changement de mentalité yo mto yibaka yo mto mesana ko yiba ko kuata ko kotela baninga en tout cas faut tout changer et bande que nous sommes arrivés à la fin de notre émission au babi témoignage na ibisa binonde kad na lobaka ba témoignage nga ba pesa ngango yo pesa en tout cas bande ko balandima tolika ndenge zaka nous sommes arrivés à la fin de notre témoignage. Les minutes de Noélie Yengeveli témoignage babito kubakara bino batu bozana ba témoignage na bino ya ozana lisolo et ça romte ma passe ozana posa pe solution ozo solution na problème mo boyo mo ko bimisa solution na te tozana biso to betango ensemble avec nos abonnés ba téléspectateurs na biso en tout cas to peso solution benga biso numéro na biso c'est déjà affiché comme la mise en fait c'est comme la suka émission na biso
napesi mbote na nga na balandi na nga nyonso na baabone na biso nyonso bato basabona bona baza kosabona kape kaka baolemba te en tout cas bosabone massivement bozala na bino mpe desite na kati ya Carrefour des Stars veut dire Carrefour des Stars ya yo ya nga ya ye kuna ya mama wana kuna mère wana kuna ya kebana mama wana kuna ya ndoki Carrefour des Stars apezaka ya yo tata na mwana wana veut dire Carrefour des Stars ya biso nyonso en tout cas to komi na suka ana ngani kambalo bate bimi alema musala kaka balobi bakuruno wa katanga kingo veut dire na masolo na baona obeta bakuruno ba yo kata noeli kingo pamba en tout cas mimi esango pelo côté so bato baleki yo babi Carrefour des Stars soki eleki nango bino esa pelo côté Carrefour des Stars kitokos.